conseil nazopesa na baartiste comédien ezali bo soki mutu presque ende na hôpital soki bokende na hôpital mais bafamille boyebaka ke bino boza na premier boza bato liboso biso bato liboso famille ya mibale ya sikoyo dadi ake bosangi dadi akosa bote bambome dadi noki eloko nini oyo bino bokanisi mpona bana ya dadi ne bazoko batikali mpona wana na oloba nano te parce que utauti kosusa à peine même bapapa masumu baza liboso na biso bapapa baya fredi ya mbalio baza wana papa ntiakala baza wana biso totala nde bango parce que mikolo nde baya liboso na biso biso tokodeside te epuis toza wana soko bango bakoloba yango nde tosala me nakanisa ezaka likanisa malamu oyo tozokanisa mpona bana mais eza na na cachette. Merci beaucoup. ngai na telemit tosola nao na kati ya fula bato nayebi te bon anki nango nde basi babesinga ta mbata na si donc eza yango mokili etambolaka kaka bongo soki nzambe atikaki satanza na mokili mpo ayebaki ke non nguya nzambe emonana eyelakisaka eforce ya nzambe yali force ya satan yali bango baza na nzambe nzambe akobatela bango bango baza na nzambe te wana nde kolela na kolela dadi oyo akufi aza original oyo obima oyo papito ana role dadi mais akozwa mpena bilengi te mpo dadi azali moto abisengo tapi rouge bana moïse nzete likambo na motu te kua donc tokozwa vraimen te. Ça fait quand même mal. Voilà. Rien qui lobby. Ah maman, ma souvenir est bien, mais c'est pas le moment. Merci beaucoup. Pour réparer dans Nzambé, Dadi na dernière minute après si même bâton dans l'église. Alors, il faut comprendre la dernière minute que non, Kapela, Bisengo, Nyoswana. Mais président Richard, tout le monde va tout soutenir mon cas va comédie, va se baser va Valérie Dadi qui n'a pas la bien parce que dans une fois famille, va s'occuper qui n'a pas camou vraiment malade et ezani. Bande konangai, elo ezara motu ya na motu, ba somele libulu, ba pesa un cercueil, ba mema na motuka. Hein? So inyo sonné salami, na la monité pour qu'on a bagé Dadi akundami bien té. Dadi ce qui Balélie est vraiment bien té. Bon, ce qui m'a mis sur la musaka mutu. Dadi sala mosa Dadi ko. So bo sala bana Dadi ko. Boye ba ki abino bana pe bino pe bo kufa. Bana bino ba otika na pasi po bo le muto ki mutu o anio koma butu mo pona bana na ye. Mbongo sengela bana na mwasi ne ba bénéficier nango. Bino bo sala un compte bloqué, c'est comme si na ba fina bino bo zalja ba compte bloqué. N'importe quoi. Donc, merci de confirmer que vraie famille, c'est une famille artistique. Voilà. Donc, on se donne raison en tout cas. Merci, Président Richard. Merci beaucoup. Malgré les gens peuvent dire oh balobi bon, ça n'engage qu'à eux. Vous savez, on a un terrain où on a eu polémique et ça va oh pour l'association Simi Mbongo te yango eleki boye. L'essentiel les ali matang et salaminango parce que boye bité peut-être famille peut-être balé na ba problème na bango makasi basali il fallait basala mais normalement artiste n'est na trempe Dadi et il fallait en abonner rebelle vraiment par rapport à ce qui se dit
puisque la famille de Dadi bazwi mbongo matanga basalela ngo compte bloqué to éviter mbongo matanga to éviter moi reste ce que tikali ba pesa kango bana pour que permettre parce que papa ndé azali bongo azali sous na bon moité mais to éviter comment ndenge ni makambo esalami na lolenge wana ke mbongo matanga comme ba compte bloqué bon nalaki na comité ni ya famille ni ya ba artiste en tout cas wana na yebite ba oyo ba peut-être ba kendai na banque yango o ba monaki ba check compte bloqué bon ça n'engage qu'à eux ni na comité famille pe onde na zala ete na ndimite na zaki on mboka Julien un mot à dire et loko nini ozo garder comme souvenir ya David Kambala c'est sa simplicité il était sans rancune. Donc, des biloko wana eza vraiment ce qui m'a beaucoup captivé. Mais eloko nazo senga toujours plus. Bandeko basunga biso ba artiste. Vous savez, c'est par manque ya kosa ba check-up ndete okuta na ba problème aboye, au moins na maladie mo ese ronja yo des années. Tango ekomi makasi nde eko se manifester. Peut-être c'est le cas avec Coxon. Oh, on a besoin de Koufaka. Maladie ezalaki nango, mais ayeba kite que maladie va déjà corronger. Hépatite C wana nde ronjaka ndeko biso et yaka kobima kaka tango ekomi chronique. Yango wana to senga ba check up. Ba check up wa pe pona kosala et senga biso il faut kozala na bambongo. Yango to senga ba fan na biso, to senga pe ba konzi ya mboka surtout nazo senga nanu merci na maman na biso Denise Nyakero ndenga azui option ya kosunga ba artiste. J'ai aimé parce que elle ne veut pas seulement enterrer mais elle le veut au moins kosunga ba artiste tangu bazana vivant. Mais une chose est vraie que bandeko pe bakende kuna il fallait ba sa maman Denise que il y a déjà une mutuelle de santé Misako. Ils sont pilotés par Bisso. Bon, je dirais à cause, peut-être il y a un intérêt égoïste dans Bango, mais ils n'ont pas dit. Mais au moins, moi, je clame haut. Dans le lobby que Maman Denise, tu as déjà une mutuelle de santé à artiste du Congo. Tu as un Misako. Tu as un Misako. Mutuelle de santé, bandeko nyoso bazawana tozalaki na bango. Tozana bango na ba photo na ba démarche nyoso. Phase to comme nango eza phase ya vulgarisation. Phase ya vulgarisation et puis to kotisa ka mikanda pona osunga biso pona adhésion massive. To kotisa ba lettres za na ba messa na yo. Mais on était très navré de voir que nos collègues ils étaient là-bas, ils n'ont même pas pensé à dire que il y a déjà une mutuelle de santé où ils sont en phase ya boy. Vous savez, na minute na niveau de comme elle déjà. Ce qui va c'est maman Denise. Automatiquement na minute où ils sont là, tous en phase ya ça ba check up. Kasi maman Denise yambaki bandeko ya groupe salongo tout ça motuna oyo. Tomoni pe nga momosusu alobaki ya kofunga ba artiste comédien nga momosusu tomoni nde comédien za maladie lelo. C'est comme on a acte mon côté ça ko salama dernièrement même ba publiaki ki a kufi après quelques minutes ça ko lobaki a kufi te bandeko mso bakitaki na hôpital bisika wapi akanga mi na l'hôpital na mbaso za commencer à l'hôpital. Je viens de dire que Maman Denise alobaki akosunga biso ba artiste na uti ko lobaki bandeko bakende kuna fallait sa Maman Denise d'ailleurs kutu toza déjà na mutuelle de santé na biso ya ba artiste du Congo parce que eza mutuelle de santé on a ça regroupe tous les artistes. Nous sommes là les artistes comédiens, musiciens, peintres, ba coiffeurs, ba couturiers, donc toute tendance confondue. Il fallait pas que tu aies déjà un mutuelle de santé, problème na biso, tu as l'andé, ba soutien, pour na to banda. Tu as une phase de vulgarisation. Bon, na ko ba ko to banda parce que c'est nous qui sommes allés prendre Maman Nzita, to benga ki bango ba accompagner biso, nous sommes allés prendre Maman Nzita chez elle. Elle avait fait 4 ans à soins, elle faisait déjà l'amnésie, elle a un problème il y a AVC. Mais dans minute yo Maman Nzita biso to soigner ka état o nyo swazala qui c'était à nos propres frais. Il y a Misako, il y a mutuelle de santé. Dont le coordonnateur est le docteur Blaise Mobeti. Il y a un médecin.
donc ndaza médecin wana il a la maîtrise ya makambo yo ndenge to travailler na ye mbula na mbula c'est depuis 2017 que to banda makambo yo donc bandeko il fallait baloba que maman Denise toza kuna mutuelle de santé na biso bandeko wana baya to sololi nde na minute to si to bandi peut-être kozwa ba soin nde peut-être erreur to bandi ba check up parce que vraiment on était prêt. On est prêt déjà. On est prêt. Donc, bandeko, vraiment, je regrette beaucoup. Il y a que même nos siens, même ils sont presque tout prêts à chaque instant. Mais plus intérêt à bango égoïste. Vraiment, je suis très navré. Mais au moins, je dirais à notre maman Denise, la mutuelle de santé est déjà là. Les ndeko qui sont venus vers vous, c'est que vérité té. C'est que vérité té. Mutuelle de santé déjà ezali. Tobenga misako. Ba dossier na biso ezala déjà na bureau na yo to kotisa déjà banda le 29 novembre. To kotisa déjà ba document eza na mesa na yo maman. To kotisa parce que to lingaki qu'il y ait l'adhésion massive. Mais nous avions voulu que ça soit sous le haut patronage na yo. Et puis phase to komena nango ezalaki soki yo ochaki maboko to linga to kota na phase ya vulgarisation o linga ko zala ba artiste ba komo yo zo ba ça va check up ba artiste ba zo ba soin parce que ndeto zali parmi les artistes il y a des maladies cachées mais peut-être on est buté par le problème de moyens pour faire le check up yango na sonné cri d'alarme oyo kosenga ke toza pe na bandeko na biso mususu baza sérieusement malade baza belé tosengi na maman Denise à soutenir biso maman Denise atanga lettre na biso ya le 29 novembre ba omona misako amona ke tokomaki makambo nyonso toza nde na phase ya vulgarisation nous voulons cette fois-ci au lieu de continuer toujours à pleurer nos siens. Tolingi, artiste a se senti quand même qu'il a la prise en charge dans le début déjà de la maladie. Parce que si tu as un check-up, au moins que maladie ou ezali, artiste a déjà ne bandeliwa déjà bando soignango et ils ont solution. Parce qu'on aura fait des campagnes, peut-être campagne moko to sali yo semaine où tout ça campagne il y a aussi un test à malaria semaine où tout ça peut-être des tests à tension semaine où tout ça test à sucre semaine où tout ça la boy donc so ba sali ba nini wana au moni que ezala bien d'ailleurs nous avions fait on s'était dit to sola toujours na bandeko chaque artiste n'aura payé que $10 à chaque fin du mois il aura soin lui sa femme et 3 enfants allez-y comprendre. Donc, moi je suis très navré, je suis très écœuré de voir que l'artiste Nabiso Missou peut peut-être à Zangatana premier soin. C'est tous les artistes comédiens, Marina, Balati, Pembe, c'est la joie. Mais le président, Mbali Sombo, Navier Chaba, on va ça en noir. Voilà, c'est parti avec le mot de la famille. Merci pour la parole. La famille d'Ikambala tient à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu durant toutes ces épreuves difficiles qu'elle a traversées et qui, hélas, continuent à nous affecter. Nous tenons à remercier tous les artistes, ainsi que toutes les autorités pour leur soutien moral, physique, matériel et financier. Nos remerciements vont tout droit au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Première Dame,
Madame Denise Yakeru Tshisekedi. À la première dame honoraire, Madame Olive Lembe Kabila. Au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur Gentili Ngobila Mbaka, à son vice-gouverneur, Monsieur Néron Mbungu, au major Bissadidi et à son groupe, les Amis du théâtre, à son frère, ami et camarade, Franck Kaousoko, au président Massoumou et à son association, et à tous ceux qui n'ont pas été cités, qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés. Pour le désagrément, incident causé, la famille présente ses sincères excuses. À vous tous, nos sincères remerciements, que Dieu vous bénisse. Vincent encadré bana baya awa ba mata poto kapé liloba ya bana. Voilà, les enfants sont en train d'arriver. Nous informons également que des projets de faire les autres en Kalaté, où l'équipe pour se faire enregistrer. Et puis il y a Lulaza Kuna Fanina, secrétaire Naïe Belleville, pour s'enregistrer Kuna. Mais quand l'officiel, la famille, na moi, s'il est déposé. Bissot Moussou, Tozui, bon genre de fleurs, autant on a quatre enveloppes, ne toko déposer en gros, ça sera très bien canalisé. Sifa, le quoi, j'espère que tu mets ça dans l'enveloppe, donc ça déjà fleur, voilà. Merci. Le mot des enfants, voilà, ils sont en train d'arriver. C'est la famille d'Adi Dikambala, l'unité rend fort. Voilà, ça sera un moment émouvant. Bana bamwana bazo mata, baza tellement abattu. Voilà, bazo mata, bamode bakozwa ma loba sikoyo. Voilà, nous demandons à José Mboukou de passer rapidement à Sima Podium pour une communication des enfants. José Mboukou. Donc, venez passer rapidement à Sima Podium. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un cœur rempli de tristesse que la famille Dikambala et sa famille artistique accompagnent en terre l'un de leurs. Nous, enfants de papa Dadi Dikambala, avons observé avec reconnaissance et humilité les interventions tant matérielles, financières que morales des différentes personnalités de notre pays venues nous assister dans ce moment difficile. Au nom de tous mes frères et sœurs et en mon nom personnel,
je vous remercie infiniment pour ce geste. Vos envois de fleurs, vos mots chaleureux, votre présence, tant d'affection que nous ne saurions oublier. Vous avoir et vous savoir à nos côtés aura apporté un réconfort que nous avions besoin pour affronter ce moment douloureux et inattendu. Se sentir soutenu et accompagné par vous témoigne pour nous une marque d'affection et de sympathie qui est gravée dans notre cœur. Nous sommes tous là aujourd'hui, Papa Dadi, ta famille, tes amis et connaissances, et tous ceux qui ont eu suffisamment le temps de t'approcher pour apprécier l'étendue de ta personnalité et de ta bonté. Nous sommes là pour te dire adieu à toi qui pars avant nous, tout en rappelant à l'assemblée autour de toi que nous sommes qu'une infime partie de l'univers, une particule qui brille un temps, puis s'éteint. Aussi qu'il faut jouir de chaque minute que nous passons sur cette terre. Nous sommes dans les mois de parler de toi, papa, toi le bon papa de ton vivant, l'homme généreux qui savait cultiver et entretenir l'amour, la fraternité et l'amitié. Rappelant souvent la joie autour de toi, en blaguant même sur ton lit d'hôpital avec les infirmiers et ceux qui ont eu l'occasion de te voir à la dernière minute avant ton décès. Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs que nous, ta famille notamment, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents et ta famille artistique t'offront. Mais nous gardons ton sourire, ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Cependant, pour nous qui restons, tu laisses un vide immense. Comment ne pas regretter l'ami fidèle, père aimant, fils modèle, le collègue agréable et joyeux que tu as toujours été. Je ne saurais terminer mon propos sans pourtant dire comme l'écrivain français Romain Roland, chacun porte au fond de lui comme un petit cimetière de ce qu'il a aimé. Aujourd'hui, tu viens de prendre ta place parmi ces êtres chers à nos prédécesseurs. Adieu, Papa Dadi. Nous ne t'oublierons jamais. Nous sommes tous passagers d'une même destination finale, chacun en son temps. Je vous remercie. S'il vous plaît, si nous pouvons applaudir très très fort pour ces mots des enfants. C'est tellement émouvant. Mais si nous remarquons, au moni message, oyo bana balancer na biso ba mikolo. Bana ba ye awa likolo, ya na bango zo ba discours, bango oyo na sima basani ni bazaya ko simbana. Bango nyonso ba simbani. C'est pour montrer que c'est la unité. Bomoko, on a message batinde biso wa mikolo toza na gauche. Voilà, voilà, tu peux accompagner bana bazonga na bango bazwa place. Merci pour ce mot. Voilà, les enfants sont en train de descendre. Nous allons à présent faire appel maintenant les artistes comédiens. Maintenant les mots du président de l'ANTPC, qui est l'Association nationale de théâtre populaire de cinéma. Donc, association, il y a artistes comédiens. Le président Massoumou qui est là. Le président
Voilà, l'artiste comédien, Komata pour ce mot. Pour accompagner le président interprété. Voilà, venez, c'est votre mot. Et comme il Nabino, voilà. Bien. Le président Petoza est belé. Mais oyo bakoki kozwa place awa ekozala malamu mingi baya na pona kombo ya bandeko mususu to rendre honneur na ndeko na biso atiki biso. Présidente, je l'aime. Tozomona bino ba président boya to sala honneur na ndeko na biso. Bosala penoki pourtant tozolandela. La présidente, vous venez vite aussi ce programme. Espace Zalina Nokoto Yawa, Bomata, président Ali, Makamba Bakolo Ezalite, Bajeune, Mikolo, tout le monde est artiste. Mama Zidane, Salaka Monoki, Tolandela programme. Place Ezali. Na gauche, nanga place Ezali Belé. Maman Marie-Hélène, toujours c'est là. Maman Ibakata. Papa Delta Force. Place Zalina Obangate. Voilà, la montée, il y a Meta, artiste à la diaspora. Meta, la merveille. Karine Mpala, triple artiste. Humilité, eza eloko moko malamu. Voilà, Pico qui représente le phénomène SOB. Bon, lelo ndenge tosangani ezalaki idée biso tozalaki nango po tosala yango le 27 mars. Pour le 27 mars ezali journée internationale de théâtre. Tobandaki déjà ko préparer yango pour le 27 mars tokosala événement jamais réalisé na RDC au niveau ya mobilisation d'artistes comédiens pe organisation na bango. Tokataki po sango ya mabe eyelaki biso sango ya mawa ya ndeko na biso Didadi Dadi oyo azako sala na biso pe elongo. Donc lelo eza mokolo ya mawa mingi po ndeko na biso oyo atiki biso alandaki voix oyo Nzambe atracelaki ye. Yangwana bomoni que tango akoti na monde ya théâtre pe ba série na ndenge azako linga yango pe azako sala yango pe ayebaki pourquoi ayaki na monde yango azako sala musala na ye na ndenge koki pe à convaincre public. Et ça n'arrive pas souvent.
pour okokino ko banda 30 ans 40 ans 50 ans mais ozo marqué na yo pété atako balakisi na télévision. Donc ndeko na biso dadi asali oyo akokaki kosala pe tango pe nzamba lobi ke ekoki pe ekoki yangwana tozali awa lokola tokoki koloba eloko moko te na volonté ya nzambe topesi kaka merci na nzambe ndenge asali makambo na ye ndenge alingelaki. Mais na niveau na biso ya mosala na biso toza na trou monene parce que dadi azalaki na lignée ya moko na biso amarkaka pe histoire ya mosala na biso ebale mondial ye pe azalaki na bakombo ebele ebale mondial mfumu kilaza makombo ebele mwana mbenza mfumu na donc bakombo ebele ndenge pe dadi alandi. Donc tango dadi ebale mondial atiki biso mutu ya bandaki yango deja ezalaki ndeko na biso Mundueri atiki biso dadi asi flambeau wana pe a défendre yango soki otali dadi vraiment idée ya ebale mondial eyeli yo tala que dadi atiki biso. Donc idée ya ebale mondial toyebi te soki nani akoya kozongisila biso yango. Alors tozosilisa kaka mpona kopesa merci mingi na famille. Je sais que ma problème ezangaka te, mais comme on dit c'est mieux la fin ya eloko que ebandeli nango. Donc merci na famille. Tozo encourager famille Mobimba, surtout bana on va recevoir occasion d'une manière ou d'une autre pour aider bana pour ezalaka kambongo te occupé ko contribuer ya ko faire inscrire moi na moko na école moko boye selon ba aptitude ya mwana. Donc il y a plusieurs moyens ya ko aider bana. Donc je peux ça merci mingi na artiste comédien nyonso pour l'unité de vue. Atako ba bémol mike et kokaki kozala, mais du moins on se bat et on va continuer à se battre pour que batu na batu bayeba que nous sommes dans un monde où nous exerçons musala moko oyezo senga tozala na discipline moko vision pe moko po musala na biso ekende liboso soki tozokanisa te tobunda te biso moko mpona kobongisa to zwa mbanu na mosala oyo tozosala lokola mpe tozalaka na pension te, eh bien à la fin ekozala kaka donc faisons un effort tozwa na système ya l'unité dans la diversité. On sait l'unité, c'est que nous voulons. Et là, on dit que mais comme on dit, na ba accessoire, na ba koki, na ba ngope, kozala na kamwa ba idée, ba koki kozala na ba idée. Mais toye baka l'essentiel. Toye baka protéger ba misala na biso. Je demande pour la dernière fois. Bomoni ndeko na biso dadi auti kotika biso. Asali musala mingi. Tosenga pe lelo sutu nazo senga. Et puis nzamba asali sabiso que lelo est la dernière fois que sokuta na pona bibembe. Vraiment, on va ndeko bazo bela nzamba sala tout à guérir bango parce que nous avons besoin de travailler pour le pays. Yango wana ndeko na biso dadi azalaki pe na ba réunion pour ANTPC tout ça là ba réunion pour sensibiliser batuna makambo etali musala. Soki azalaki na Sokoda mwasi na yina bana tous les 6 mois balingaki bakende kotusha kambongo. Bon, chaque jour na ba réunion ANTPC tozosenga ba artiste comédien bakende ko s'affilier na Sokoda. On ne sait jamais.
Mais biso parfois. J'espère que Mbala Oyo, Boko Yoka et que Boko Kende, pour que pendant que vous vivez, on gagne pour nous musala na yo le peu qu'on peut donner et ça l'isaka. Ce qui peut au tiki mokilio yo, moi si na bana, va continuer à bénéficier na ba droit d'auteur, ba droit français. Je ne sais pas combien de fois il faut na lobango lisusu. Merci mingi pour nos artistes comédiens, pour la mobilisation, pour la discipline. Tolinto pour la partie à Souka. Oye que peut sera parfois vertige, to kota na loyenge. Toza na matanga, tant tozo kende, cimetière, même bisika peut-être kokutana, tobosa na te que toza na matanga. Alors le col abiso artiste comédien, toza na hymne na biso, toko yemba yango, bandeko oyo baza bisika ba vandi, bakoki kotelema pe poto pesa honneur na ndeko na biso Dadi Di Kambala. Musique s'il vous plaît. Parce qu'il est le Dieu famille. Merci Seigneur. Seigneur, merci dans le salon de Sali. Tu vas te aider à assister sur la Congo. Maman Gisèle, nous avons côté Moissi. Après famille, Moissi et Bokama. Maman Gisèle, notamment pour le déposer sur le frère Nayo, pour vous allez accompagner la famille Nayo. Maman NIP, Bokama, pour déposer sur le frère Nayo, pour vous allez accompagner la famille Nayo. Merci. Tout ce qui domine, on y vient,
s'il vous plaît. Protocole pour ce Kabiso. C'est d'abord la famille d'Adani Dikambala. De l'ordre, s'il vous plaît. Famille d'Adani Dikambala. Famille d'Adani Dikambala. Merci. Là, c'est la famille. Là, papa la mission d'Adani Dikambala. S'il vous plaît, dansez dans le mambo. C'est tout, voilà, merci. Ainsi que maman, madame, j'ai accompagné en bataille sur là. Les artistes alliés sont là, Meka, passez rapidement Zigula. Voilà. Nous appelons également Bellevue TV. Bellevue TV, passez directement. Groupe Simba. Groupe Simba, passez directement. Groupe Simba. Major Moussadini. Major Moussadini, passez. Le groupe Fadi Massoudi, passez directement. Les femmes des artistes, passez directement. Groupe Aljana, passez directement. Dans les camarades, en fait, association de femmes artistes. En fait, passez directement. En fait, délégation à 2 personnes. Voilà, c'est le groupe Simba. Voilà, là, c'est Vidéo. Merci, Vidéo. En fait, passez directement. Le commandant de l'espoir, Zikoura, d'accord. Merci. Association des femmes artistes, passez directement.
Merci. Des hommes des familles, le bibi sont au bibi token à mort qui en anglais. Dadim tabi même kasuka mort que bakati. Baboy même que son dadi. Babi babim sa dadi banda ba sokona banda. Major mutabondeli na batumsu na bale basala kiona baon mabondeli ba sokola dadi na kati. Ba sokoli dadi. Vesta pa ba dadi ezokoka kutute. Awa koyabwe makambu talande baleli dadi. Batou na famille mbongo bokero tana na soki na compte bancaire na compte bloqué yali kamni banda ba banque banda donc nango ba fonds na compte te ba fonds na compte na mbongo dali mbongo ba bombi mbongo sana siko to ki susu na mbongo likule ko kite ka major yo na mati sumba
mais ça passe sikoyo bato basalisaka bato soki bayoka makambo est ce que lobi basalisa su bato lobi soki artiste moko akufi basalisa bato babiloko nyonso bapesaki wa banda to banda ya matanga una mutameli ata kafe asa te Vincent vraiment makambo asala eza pasi eza soni na ye mutu vraiment ayebi makambo ndenge elekaka ndenge bando oleka na baémission ke dadi aza mutu monene il faut tolela ye dans le calme il faut tokunda bien mais na façon te bakokenda dadi donc eza vraiment makambo esali na pasi merci mama kozonga na ndenge décision na biso kofonda na bango tosolola nini tokokosala nini tokobongisa mpo na avenir baartiste komi okufa pamba ngai nasengaki bango na kati baartiste comédien botianga président mpo ngana kotala makambo ya butu na kotala mpe makambo ya moko eza normal mais ozondima vraiment kindoki na yo oyo ya butu ozondima yango na moko mama il faut kondimaka tokoza gouverneur fondima il faut ndima tota ministre ya solo so il faut kondima menge po ndima eloko nga naza nango na ndoto nayebi po tokoyelinga na butu mpe na l'action mpo na prouve yo nga naza responsable munene na butu na ndenge ya molili na ndenge ya kindoko tokolingi ka lelo fue taka fue na butu na minu na ekotala yo au nom de Jésus tomoni organisation moko te esali mpona mpona biso tomoni baartiste comédien moko te okei kokoza mpona biso météo visite ozela ya kufa te koloba biloko wana te météo azobela kende na caméra pa météo bakonzi bato basimba mbongo bapesa mbongo te biso moko mama eske biso moko biso to baartiste ya RDC mobimba so tobeli baza mpe bato ebele batelemaka mpona konsiste mpona kotunga biso tokoloba toloba te mama Olive Lembe Kabila mbongo bongo apesaki meteo kozwa traitement apesaki mbongo mama Denise oye mbongo bona apesi meteo bato oyo nakotanga na TV te mbongo bamakoloba biloko wana te otozela moto akufa bapesaka bango mbongo meme oyo dadi uti kokufa mama Olive apesaki combien atwaka traitement toloba mponi koloba peti mpoloba mpe buzobo wana te mpona buzobo oyo te oyo ekozala ke oyo biso batalia bakoki koyebanga mbongo alors koloba teke biso batia teatre tozosunga balobaka verité to bazoluka mbongo na bango basumaka bango bakonza mboka bazosunga biso mama Olive kobela biso mama Olive asumaka kokufa biso mama Olive asumaka koloba biloko wana te merci mama merci koincarne rôle ya papa na biso ebale mondial lelo Dadi Kambala ayaki asali plus ke oyo papa ebale mondial abandaki kosala donc aza icone me topedre toyebi te tokozwa mundu lokola Dadi wapi nana kozwa lokola tapi rouge nana kozwa lokola mesele bio mwana maternel akuzaka te un peu de mavuanga nzambe tapi rouge mutu azalaki ntango nyonso azomipesa bakombo ebiso mpa mipesi kombo wana don nayebi biso yo panike etikali mpe lidela donc voilà eza pasi nini susu oyo kokotela biso bacomédie tomona pasi ya kopeta ndeko na biso tomona su lolenge oyo banégligele biso ndeko babi respect na bamort mais famille biologique ya Dadi Kambala basali na mwana bango eza pasi soki biso kutu bandeko na ye ya mosala ezosala biso pasi mais bango nayebi te baza ndeni kuna tomoni bango baza na bango bape na susi na bango ezali ka balia mbongo mais kokota Dadi Kambala mosusu asalela bino succès apesa bino mbongo bino boke kotia na banque bloqué soki okosomba nini biso osomba mutu bamboka akomemela ngo ngambu ekotusha mutu wana apesa problème akotela ngo makala soki bosomba na mbongo adali kosomba eba na Dadi lopango famille biologique ya Dadi Kambala wana nzambe
baza à côté mais soki okosala le contraire c'est-à-dire ti bana épice mokolo tomoni ye wana te tomoni bana mikie dati aza grande fille mais azotanga na université baleki nde baza ebele 9 na nsima bana mike baza na besoin ya classe éducation kolata hôpital tout eza na kati toyebi bafamille nyonso nga mpe naza orpheline tata nanga azanga na mbongo asupporta bana bandeko mais lelo ngai naamona suka oyo natikala mutu moto azwa charge na bandeko nanga nakotemaa bazwa charge nanga ntina tengasinanga oyo nde nakoma artiste otala bana dadi na nsima parce que mbongo bokosalela bacompte bloqué wana et puis bana dadi akufa bokenda même pas koreforce nzoto na ye mpo bakende koambome yango chose grave ozodimisa mutu lobi bokofunga likumwa mutu lobi ozali na posa nini ata soki olingai dadi yango te olingaki bato bakritike dadi olingaki dadi bayoka solo na ye ya nzoto vraiment respect au mort s'il vous plaît eza soni lobi basokoli dadi likamba na libanda ya morke na 16 heures nzambe na bongo nini ezangaki mbongo amata yo moko bajournaliste ekolobela biso na ndeko na bino oyo lelo kombo ya badikamba lezwi griffe ninga lelo na baso lelo kombo na ngai yebana joli wa lelo parce que nazalaki leka star moko bakufa natika lelo na oreni na gage na ye mais bino siko bandeko na bino bokoreni na gage ya ye te parce que mpe koza bango boignore na nzoto na ye lobi dadi asukoli na morgue libanda likambala ya nanga na leli tozalaki dadi te nde bokoka osala boye nga banozana ya dadi nanomona nozana bandeko na ye babibish badikams bolangana na ye dadi na nsima mbongo nde banoliongo na bino mais lelo okokana me epesi mbongo bokunda mutu nanu bakunzi ye te ozima bokotya na compte bloqué okutana na nzambe bino kokota dadi mosu totala merci